diama Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama noiré. Bon. Temena bango cadavere. Bon, bateau va une réunion lobby, n'a pas de on va une réunion lobby. Ma émi quand est au fond. Quand on lobby, tout est autorisation. Est-ce que vous filmez bango? Donc si toi nous avons besoin de, si on filme bango, au fouli bango. Barido faire annuler. Administratif. Donc et quoi apprendre maintenant à tous les musiciens. Concerne à Paris et Kobeta. Concerne à Belgique et Kobeta. Concerne à 4 Europe et Kobeta. Concerne à 4 diaspora mon numéro bêta. Bonjour, monsieur Odombo. Oui, bonjour. Vraiment, tout le monde a dit que pour Makambo, ça tout le monde a CRS Batondia. Vous savez pour construire. Bon, au monde peuple déjà à debout et ça passe pour vaincre. Moi, on est héritier à Kokaki Teko Komatina niveau 1. Et là, on a réussi à héritier Kozala na Kisi, Toko Sala voyage astral, Toko Zana loge na Kacha Kinshasa, à Kasateka comme prêtre. Les Congolais ont trop humiliation, l'équipe rwandais a humilié Mbokawana. Les Congolais ont été lobby les Congolais les lotis. Tant que les Congolais qui danger dans Mboka et belé bando quand ça qui est au Kosan. Les lomis va comprendre, va rejoindre Bisso. Ils sont sur place. Selon les gens qui ont été bango, tous qui na préfecture, préfet yemo kwa ebisi biso ke likamboana eza na niveau na été et comment il likambo politisé. Comme il y a moi na héritier bandaki depuis septembre. Préparation bandai kala ti na ndenge ba meme na niveau yo aza Jean PANR, il y a ba service à Rwandais. Quand on a vu que le peuple a debout, ils passe surtout souffrance, douleur, humiliation toujours subir na politique kanambe. Tokoki ko CDT. Concert et betami ezo lingé betama awa na Paris. Bango ba sombi ba champagne ba général na bango wana na ba service na bango na ba rwandais et ba bandi ko sala ngo promotion na kati ya télévision na Kinshasa. Mais ba force commune za na Congo to ka place ba lobela ngo te. Et Congo mobimba surtout Kinshasa ezaki alerté pour un concert. Mais situation za na kati ya mboka wana c'est inacceptable. Yango no monike na ebiso ka ke peuple aza debout pour vaincre ça passe. Donc petit fallait à toi qui aille, moi na au héritier à jouer, to continuer ka abou.
Ce que oui, c'est les Congolais qui sont unis, vraiment les bandes à France, au Bamona qui est événement on est l'équité, basé Banabangote. Oui, c'est vraiment quand même nini pour na mbo cannabis. Bon, je pense que Makambouya Koye bisaba Congolais pour na mbo cannabis, presque tout le monde a na diaspora, aza au courant. Problème est on a déjà ma solé sili na mboka, ma solé sili awa, tozo bandeni to comme na mboka pour na aussi sa Makambouya. Merci donc. Zo salama bato bazo kufa na babeni, bato bazo kufa na bakasai. Et les musiciens congolais sont conscients de biloko wana, sont manipulés par le gouvernement. Le gouvernement a utilisé bango pour mettre dans sens à distraction. Alors le peuple a une décision que la musique est lisusu. Malgré tout ce qu'ils ont fait comme de bêtises, machin et tout, ils ont rendez-vous en Olympia. Et là, maintenant, le préfet a déclaré que le concert est annulé. Donc, c'est bon, quoi. Mais la possibilité peut-être à Kati, les combattants, il groupe, il y a 5 combattants. Le concert est assoûté. Donc, c'est bon. Merci. Merci, madame. Tous appréciés. Parle de papa. Salut. C'est derrière le bilan. Voilà, merci Tokoutani vraiment. Na iye moko Martin salut. Aïe bisabiso. Bonjour Martin salut. Bonjour maman. Nakoyika Koloba, on dit on ne parie pas à Paris, Paris ne tombera jamais. Bon, le peuple est souverain. Bon, on moni eloko o démonstration auto sali. Et ça exemple, tolingi to pesa na ba peuple congolais ba nakata RDC. Bandeko et ça la anga passi. Tant on a le peuple souverain et ça la anga maya misu. Cela veut dire quoi? Quand un peuple est déterminé, la force d'un peuple elle est qui même bombe atomique dans ma case. Tant que toza koloba peuple congolais botelema. Ba papa, toloba avec raison. Bon moni lelo, toza mobilisé plus de 10 000 Congolais na opéra Madeleine un peu partout. Boyebi décision oyo pas nani et pas à Macron. Président de la République et à France. Parce que Élysée Zawana. Macron lobby mais makamni bisoto mona na France bokate loko wana. Banda lelo concert na poto et kobeta lisusu. Bandeko, on ne parie pas à Paris. Bossala qui erreur. Nazo ibsa tous les musiciens. Oya komeka kotia libaya. Tozana ye. Concert kobeta te. Ti jusqu'à ce que tokobengana pouvoir ya occupation na RDC. Kabila tue le peuple congolais. Kabila zali ko massacrer population congolaise. Nakati ya mutu ya pays na biso. Tozali na un sanguinaire. Oya zali ko se maintenir na pouvoir par la force. Et yenda zali ko soutenir ba concert o ezobeta. To lakisi bango, c'est le peuple qui est souverain. Lokola eloko e salemi. Petit Falia Mekaki, Bomonaki, Falia Joaki Zéro. Petit héritier, Alingara Meka. Le peuple est souverain. Voilà, Martin, salut. Nana question moko parce que le peuple a évité pour total na Facebook, nga diamant noir na landiango. Balobi héritier azana rien à voir na politique. On va comprendre té. On peut expliquer bato ba na niveau assez, ba yé ba o baza vraiment na maturité neti ba o mususte. A expliquer pourquoi o ba o yébaté. Ba o bazo yébaté. Effectivement, héritier le personnage lui-même azana rien à voir na politique. Et là on est ezana kati ya politique, on ezali que héritier ba utiliser le kola yebi que mbongo ezana pona yembongo ezana sukate. Azomona net na mona 1 million té, na mona 10 000 francs té, même mona 1 franc té, même $1 dans 10 000 monango. Ba pese $1, ba epse que yo za zoba kene ko beta na concert na Paris comme ça la sake oza musicien. Entre temps bato ba pese mbongo wana. Ba suis producteur Monceau. Monceau c'est un producteur ivoirien au banda kala a faire travailler comme artiste congolais. Azo déjà ba avertissement par peuple congolais. Ceux qui ne dépendaient que de lui-même alinga salangote. Bazui na Nicolas Monceau, bazui Koko Rubenga. Koko Rubenga, un des envoyés, un bras droit direct du système de Tutsi-Land. Donc c'est un Rwandais. Oh, yem tazo ko chapeauter ma événement de ce touana. Bazui sous ba zoba na biso, il y a ba ministre o baté kuna akati soki Emmanuel Ilunga ministre diaspora. Bazui sous ambassadeur o ya biso sous ya zoba ileka baté sous na kati ya masolo wana. Ba jouer ce qu'on a relationnel na bango bazana na kati ya France. Ba utiliser Bolero. Olympia, c'est la salle qui appartient à 70% à Bolloré. Il est le premier actionnaire, il l'a racheté. Donc cette salle, pour qu'ils puissent jouer à l'intérieur, ils ont eu à quasiment rien, gratuitement. Alors que na
nombre ya bateau bakwa kota na kati. Na vente ba billets na Fnac lelo, 33 billets ont été vendus seulement. 33 billets ont été vendus à la Fnac. Mais comment est-ce que Banga coûte à 3000 personnes na kati? La recette n'était pas suffisante pour permettre de louer ça. Mais du fait que relationnel, il y a Bolloré et na kati et permettre de ça gratuitement. Deuxième point, na niveau il y a ministère intérieur. Kabila Yemoko par l'intermédiaire de Ileka, par l'intermédiaire de Emmanuel Ilunga. Bengi ba ministère intérieur pour empêcher biso to quoi ça la démarche administrative continue à souka to ça li demande na tribunal administratif va rejeter en tout de suite va interdire même préfecture et annuler et permettre de se rassembler. Il a fallu ruser, il a fallu trouver des stratégies pour que les lotos à la boelelo. Peuple congolais toi mayele toi bazobate peuple congolais toi za mutema munene ya koyamba mais toi za mutema munene ya ko bomba oya mabe bato ba sala bisoté lelo ce qu'héritier il a fait ce n'est pas un concert simple, c'est qu'il a défié le peuple congolais. Il a voulu aujourd'hui par sa présence mettre en place le système de Kabila et venir écraser complètement la résistance congolaise qui depuis 10 ans se bat pour que ce pays soit enfin sauvé. Mais notre combat n'est pas à sa fin. Nous avons encore du fil à retordre. Sachez-le, ce que nous avons fait ici paraît grand, mais c'est encore rien. Tant que le peuple congolais toebi valeur à eloko te makila, toeba valeur nango. Makila c'est très précieux. Aujourd'hui si on vous fait une prise de sang, on le base à tibu moko, tamsu pour l'examen bozo 3 4 parce qu'ils en ont besoin pour transfuser d'autres personnes. Ça veut dire que makila ils en a valeur makas. Toeba valeur makila la biso peuple congolais. Ingeta. Merci vraiment Bolandi va réponse na bango binomo boyoki pourquoi baboyaki concert et bêta et zakara pour hérité mais pour na Congo mobimba biso tozana pour na bino information ya ba congolais nyoso tout na obazoloba. Merci, restez toujours branchés. Donc on bomoni événement oyo ndenge ka eleki botande bat ba Hollanda ba CRS Nassima ba policier donc ezaki vraiment somo ben boza toujours branché na Diamant Noir TV et boza ba image ya boya mboka eza vraiment bien po bino bomoni désolé ka talande ba mbila ba bengala batu po makamno ceci nango to comme nebiso vraiment na suka et les gars qui bien vraiment merci. Oui, merci. Bana Kishasa, bana ya Congo partout, bozolanda biso héros tozana kata France Paris, justement toti makambu ya héritier Watanabe, ningal ba kino concert ni ko betama, concert et betamité, tozana kata Paris, ato na kata Palais toti déjà makamba héritier Watanabe c'est héros to qui déjà 22h, donc concert et betamité. Motona tembe héritier Watanabe asuki bana kina jeb sabino ban tulan parka ba mona pele vende zakari baba salobaki mageto za kolabo mais on eza maloba ya oya ba mikolo ba bisa biso na minute oyo héritier Watanabe akimi Pasteur Élysée na biso que héritier Watanabe akimi sans rival héritier Watanabe akimi il faut mona héritier Watanabe ndinga bandeko tshaba tembe a tsheli biso photo yena ba soda pempeni na ye a bisi biso ke ndezana kuna ko beta na kata Paris et lelo oyo te ko comprendre loko moko petit o accidenté wana o azelungi ya mukie nzota mukie yo akufi donc alors na minute on est tolo baboye concert et beta mini souté héritier akimi confirmation yango yo mutako sabino te ke loko monde ngwana héritier akimi toza na kata Paris bomoni babilili a toza na kata Paris bomoni babililo héritier akimi so ndeko nanga ko za awa apesa lisusu a ibsa mino ndenge makameleki. Bien franchement donc na ko confirmer kaka ndeko na biso héritier aux congolais donc c'est une importance moto tchateti contre bandeko no ba congolais. Donc, même Bible Biango, comment tu peux bina, comment tu peux yemba na terre. Donc, comment tu peux bina, comment tu peux sepela na terre étrangère pendant que bandeko na biso ba souffrir. Bazo boma bango, bazo massacrer, ba sala. Nyoso ya mabe ba ko sala. Bandeko na biso pa souffrir. Parce que biso to sepela pendant que biso nyoso to lela. Ensemble na bandeko. Même bana Israël, tant ba kene na Babylone, ba vandi na bao ya fleuve ya Babylone. Bazolela babi si les bords de fleuve de Babylone to vandi to zolela to se souvenir na Sion donc biso pe to se souvenir na Congo bandeko batika la kuna bazo souffrir chaque fois biso to lala karab tinda salaboy makambo belé donc makambo na nyonso yango so tinda biso ke to sepelate parce que bandeko baza ya ko kangama mokolo mboke oza libéré de etinda biso to sepela ta ro sepele ko ya mais siko eza ta ro sepela te eza na importance te o tchakiteti na bino botikali ya na importance te bo tchakiteti donc
to sepela bova na bino kimia boya na bino na poto te pour muto oyo a soit autorisation beta azana été pendant que mboko ezana no occupé donc message yangwana yo oyo tikali ko kanisa te ko beta na poto do bosana bana kin nena bisamine lo moko na minute nto baboye Eritia ko sabino te so moni boto wana ta fête na ndako to sepeli parce que ce que Eritia beta arme kombe kufi parce que idéologie kombe za Paris donc Eritia ninga betité ya muntu ane sengo oyoyo na ta ndako tozo lia tozo mela parce que alobaki mingi ya robeta Eritia yo ande kuna ngai quelque chose na fingi mozande kuna ngai omoni Kabila na oyo lelo ozo lingo kumisa yo Kabila na kuna ozo mona kiloko ni za président pa na yo lelo oyo Eritia ozaki na dundu ngana to zai na dundu kanisa na dundu makamni basala ki na dundu okelo bakuma makombo pona Kabila ke Kabila boye aza président boye na boye babambio mabanga Eritia tia vino en risque oza mwana mukie carrière no ezana mulai oko osala ba vina yo ozomona carrière no ezana mulai tana agi ozana ngo Eritia lelo oko no cha okencha batemina ba combattant batata mibimba oto baza aba mama mibimba oyo baza awa bio zuka omona ke yo l'équipe on ani Eritia l'équipe on elo monter ozande kuna na opeso conseil na biso Eritia eza bongo kata ba makambo wana soza posa lelo o biso to pardonner o kata makambo so kati makambo ante Eritia Paris bo salon parce que na obi na ministre to baboye concert na betite pour ani ba ko kansate ata biso makomata to bundi pour makambo wana mais président de akati ngolobi ke 5 ans ba signé déjà papier en France 5 ans nani musicien congolais moko ta wa shobeta na ta Paris awa donc makamba musique ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour merci Gisele Umba diama noire